RDC Congo Kinshasa pe bino kuna na Brazzaville pe bisika nyonso bozuli baku malamu ya kolanda King Mag ya mokolo lelo ngeri kanu na Tony Semine Sengo makasi ya ko présenter bino numéro ya lelo nde na tombeli bino nyonso bolanzi malamu kasi botika to fongola magazine na biso pona ko bisabino ke ba egu etikali polele ko banana veni au Palati na veni force tozali na commune ya Kasavubu. Reportage signé Jires Lutau pe commentaire ya Karmita Fatouma. Soki yo commune ya Kasavubu na direction à Sosa ko banda veni au Palati ko koma force. Oko remarquer que ba egu mingi ozali na tronçon oyo etikana nango polele mifinu kuna nango nyonso esi elongwa. Conséquence, population de bazali ko sibir. Botala ndeti oyo kutu etonda nango na salite ekoma fulu. Misusu pe mai ebele risque population bakoma kozinda na kati kozoka surtout nanu soki mutu asalela nzela ote. Ba chauffeur pe bakoma kokwea ba victime nango posoki atournaki mabe akosutuka pine ya mutuka na ye ekotaki deja na kati. Boyeba ke baegu oyo erumela kobanda na periode ya baflamati lelo bakondi kutu bakipa pete soki kozipa yango soki pe kosalisa misala mususu basundola na bango yango kaka boye population balobi bato balindaka bamituka donc eza ba risque trop donc eloko moko bacouvrir yango so bacouvrir yango te osala bato mabe makasi ande batia mabende nango bazongisa mabende ndenge ezalaki mabende ezalaki maduso yango nde opermettre mai esanini ekota badebouge mpe batio oyo eza na sala nini ya bakanda bato bakoma koleka mettre mbula kosalere bakota kati atitaka periode ya mbula te mbula kokota kati pa kosoka meme ngambo nazala na victime nakweyaka nazokaka bakonzi ye begu esengeli bafinika yango po population bazali na risque ya makasi et puis ezali ya kala moi tout kotinda ba ingénieur koluka solution ekosala bien po danger za makasi. Na quartier Mamayemo na commune ya Monga Fula bazali na ba passerelle ya Malonga Tende Mardoche Kasiama pe Karmita Fatouma bazari kuna. Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo. Mais na bakwa mususu soki okomi okokanisa ke ozali na village ya Pangade kuna na Congo central. Po awa différence na village eza nango te. Bokondima te ke tozali na commune na Monga Fula na quartier Mamayemo. Bino moko botala ndenge nini quartier oyo ezali. Mais pas eza que soki mvula ebeti mai oyo bomoni etondaka makasi population bakomaka na difficulté mpona kotraverse kutu passerelle ya malonga na kwa oyo ezalaka te botala mutu moko ya mawa akata nzete ya mbila na ye nde atie yango likolo ya mai oyo me bino moko botala degre ya risque oyo ezali awa jeune oyo aza kobeta pa moko abakisi mususu kutu azo tremble risque ezali ke abamba na kota na kati ya mai koto yo bazanga mutu akolobela bango pe akolelela bango nani akotia bango ka yango wana tangu bamonaki kamera ya King Mag basengaki kaka na bakonzi bolukela bango solution na bakwen oyo po tangu maponami ekobanda toyebi ke badepute bele bakokota kote kuna mpona koluka bavoi esengeli botongela bango passerelle ya malonga oyo kopermettre bango mpe basirkilaka ata mvula ebeti ata bazali na periode elanga me na kimia nyonso pesa passage. Érosion moko elie bandaku na ndenge ya kosakana te kuda na commune ya Ngaliema na quartier Lubudi. Rais Moussa, reportage. L'État congolais a la biso problème à liboulou. Opo batu na biso ba kufie belé, to perdre batu belé bandaku belé. En tout cas, King Mag Oyo est comme l'isopelito ya population congolaise et surtout qui talatala ya bakonzi. Tozali kosala la bino mosala makasi pona kolakisa bino situation oyo bakwe mosusu bazali na yango na Kinshasa la capitale.
Érosion oyo bozali komona boye ezali na quartier Lubudi na avenue Soldat. Et bandaka ndenge nini? Selon ba information oyo tozwi sur place. Le fait président Mobutu atongaka ndaku moko koto oyo. Kasi tellement ki akufaki atiaka bassin moko po na réserve do koto oyo. Na simaliwa na ye. Entretien ezalaka lisusu te. Mai ya mvula ekomaka kotonda na bassin yango. Pe tellement ke esiportaka lisusu te pression ya mai nde pasolaka mabele boye pe ekoza érosion oyo. Kasi ya pasi ezali ke esali sikoyo bambula ebele érosion oyo emela bandako batu bakufa pe mesusu bakoma kolala na libanda. Solution ezwamaka kaka te. Na mikro ya King Mag toyoka communication. ezalaki ndako moko ancien président ya kala Mobutu atikala kotika awa na likolo na présidence asalaka ntango asalaka ndako fala tia bakaniveau koto atiaka bakaniveau te avesala bassin moko boye ya kobomba mai ti bambula ebetaka mai evandaka wana ebele ntango ekoki suki kosiporte mai wana te eye kopanzana na mbula moko ebetaka eboma kuti na bandeko na biso moko na likolo kuna ebele biso tosibi fort mpo na libulu oyo. Alors toza batu tozomona pasi. Alors ata mbongo ezate l'état congolais ata la biso problème à libulu opo batu na biso bakufi ebele to perdre batu ebele bandako ebele bakonzi moi tout koto oyo kosala constant pona kozwa solution ya érosion oyo et kosala population ya quartier Lubudi bien pesa passage to perdre bandako même ba famille qui ya cause de érosion. Direction Selembao na quartier Lubudi nankulu ezali ya kobeba makasi. Reportage signé Raïs Moussa pe commentaire ya Karmita Fatsuma. Na commune ya Selembao, précisément na ba quartier Mibale, quartier Lubudi na quartier Kulu, avenue Mabeka na avenue obabengaka Selembao eza ya kobeba makasi kaka ndenge bozali komona. Koto yo constat liboso ezali ke baka niveau to pe ba terrasse ezalaka te na avenue oyo. Lokola pe carrière moko ezalaka koto yo banda 1987 mituka minene elekaka na ba avenue ebebisa yango poto mai moye kuta koloba ezali te. Awa population bakoma kaka koleka mupandi. Na direction ya Selembao awa okokanisa nde dépôt ya poubelle publique ezalaka botala niveau ya fulu salite population pe bayaka kaka kobakisa salite oyo boye. Toujours na système ya koleka mupandi bana classe bazaka na problème po soki arare salami ya koki ko glisser pe classe yango akeite ndeko moko kutu ya mawa atietie ba mabaya po permettre batu bakoka koleka na mwa kimia. Mais soki kaka mutuka bimi na carrière eleki ekobuka na mabaya po batu wana bazelaka kutu teke balongola ta mabaya o esungaka population. Yango wana na pasi population ya quartier Lubudi na Nkulu balobaki boye na caméra ya King Mag. Bon, soki avenir ezobeba eza pona carrière. Carrière oyo ebanda depuis 1987. Basilisi baveni nyonso tu ezali awa ekangama pona kobebisa nzela. Totikalaka na nzela moko entrée ezaka moko. Tous les babalabala ekufa pour une carrière ebomi baleki awa ba changer babomi baleki awa babomi baleki awa babomi siko wana bomanga banzela babongisaka pete. Alors tozo senga na Gugumestre Selembao. Gugumestre betaka ta tour te toyebi ete biso bana Selembao un Gugumestre. Faut les na ba quartier hôtel ka quartier moko na moko alekaka te toyebi epete auta commune nini un Gugumestre. Sengi Gugumestre azo solution obia bengisa hôtel de ville ya ko sala ba travaux ezali abo. En plus ça la bato a carrière de bazo sala misande bazo bebisa nzela parce que population bazo bénéficier te na carrière na nzela oyo. Bakonzi ya municipalité ya commune ya Selembao baveni Mibale ezali ko bebisa image ya commune na bino makasi. Population basengi kaka bokita bota la situation bango bazali ko vivre na baveni oyo soki pe moye ezali bokanga carrière po ezali lisusu ko bebisa quartier makasi koleka boye ezo sala pasi mabe Olingi on voyager na facilité contactez ONG SRI ya président Simon Ikamba les tout puissants.
Simon Ikambaye, le tout-puissant. SRI, le Pink King. SRI, mon pangé na promotion pour le voyage à Congolais. Pour la fin de l'année 2017, au mois de Congo, ONG Service Réussite International. Et même le bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino. Olingo Kende Canada, États-Unis d'Amérique. À partir de $1000, il y a Pamba, ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce, soins médicaux de conférence pour contacter nos binokaka ONG Service Réussite International. Il y a président Naïkamba Simon. Tala, à partir il y a $500, il y a Pamba à la fin de l'année Oyo. On s'est retrouvé en Tunisie au Kekotanga Polobi. Au comme cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais. Monsieur Ikamba Simon. Papa maman hey. Meilleur héritage, je crois que la balle là yo ezali ba étude ya qualité. Yangona, ONG Service Réussite International, champion pen number 1 na masolo et assistance à ba démarche à visa et bengi sibino boya epele boya koluka la balle la bino ba visa ba kene kotanga na étranger. Oyo ezali mopange na promotion bokoki ko raté na $500 ya Pamba on se retrouve en Tunisie, peine à $1000. Canada, États-Unis d'Amérique, Monio. Bonjour adresse. Avenue Pascal Taboulay, ex-Tombalba numéro 83, quartier Golf, na commune ya Gombe, na kati ya studio Ndiaye na RTNC2, en face ya Inerbe. Boko kuta mususu, na avenue Colonel Ebeya numéro 24, commune ya Gombe, en diagonale na quartier général ya Ahmed Salut. Et bongo bana Tchangwe, na boulevard Lumumba numéro 25, quartier 1 en face Yabi Calbitus, référence immeuble Tyrannus, na arrêt Apocalypse wana, Ozamo Bimba. Eh, bana Congo, occasion oyo soko raté yango, o raté pe Mikila Poto, o raté pe kokoma cadre Mikolo Sali Koya. Passage. SRI. Y'a la facilité. Bakinois pe bakinoise bazalaka na mo message ya koyoka ba message vokotende élément oyo Carmita Fatouma pe Roublin Bamba babongse bino yango. Lelo netondi mobimba ya République démocratique du Congo presque ya mutu nyoso nenge révolution et monde des ali kokende akoma na souci ya kozala na téléphone cellulaire ata pa ba mineur tokoma komona parents opesa mwa na téléphone pour ezali ko permettre batu ba se communiquer de pro ou de loin et permettre lisusu batu basala ba recherche ya ndenge na ndenge kosolo na ba réseaux sociaux pe kosala makamususu kasi constant moko King Mag sali ezali ke mingi ya bakinois na bakinoise ba négligeaka eloko babengi message ya boîte vocale. Okomona soki asali appel ayoki kaka son oyo. Cependant, ne répond pas. Pour envoyer un message vocal, veuillez rester en ligne s'il vous plaît ou raccrocher. Oli etika message okomona kaka akati tope etikali kaka silence ya pamba epa ya batu mwandambo bazaka na bitidi ya koyoka yango. Yango wana tokitaki na terrain pona kokuta na population koluka koyeba pona nini basalaka ba message ya boîte vocale te boyoka ndenge balobaki. Ba correspondant na biso po to sala na ba téléphone ba bitidi ya benga batu na ba message vocal te. Mimi comme ba réseaux sociaux comment au préféré na to préféré na loba na ngai na audio ou na WhatsApp tom susu parce que wala ndeza ke mutu benda au ya manga facilement que audio ko ya message vocal wana to tira ba ya ba téléphone au réseau mo atindaka ba to pe ba correspondant ba yamba ya hote.
Et c'est très important parce que nous sur un moment on a pu rejoindre yoté à lobby comme à loba sur ce côté na boîte vocale yo qui est très important. Pour ngai na ko trouvons qu'ils en ont important mais pour na misu c'est en très important par rapport à vie quotidienne na bango mais pour ngai sûrement donc pour na trouvons mais ils en ont important. Mon nango personnellement binda ezana non ça la perte unité. Dimoya kana benga mutu na sololi naye. Évolution ya monde ememela biso makambu ebele o lelo tozali ko profiter na yango ndeti ba téléphone cellulaire kasi conseil na biso ezali kaka esengeli pe kosalela ka ba message ya boîte vocale potang mususu mutu atindeli yango azalaki penza na besoin na yo urgent maziote esengeli oyoka pour ko ka pe ko répondre ye tang mususu pe azalaki na danger omoni ke mutu akufi Poyo zangaki kaka koyoka message boîte vocale. Pesa passage. Ndenge nini basalaka lotoko ekoma na impact ya danger Jimmy Makola pe Rais Moussa babongise bino elema oyo. Na bamoka misusu ya Afrique lokola na Côte d'Ivoire babekaka yango kutuku. Awa na République démocratique du Congo kombo nango lotoko. Na ba province misusu kutu ezali bière traditionnelle préférée ba vivaka nango basalaka makambo nyonso na yango. Kamera ya King Mag ekutanaki na mama Mujinga awa tozali na Kanluka na quartier 6 na commune ya Ngalema esika nini mama Mujinga asalaka yango donc toza awa na usine. Ndenge bozali komona batono oyo esika balambaka yango procédure nango nyonso esalamaka awa. Bazwaka masangu basali ba formule nyonso batiango na fermentation na tono oyo. Batio mibale oyo bozali komona nde ebimisaka pré-fermentation ba mutoki nango nde yango transformaka na lotoko oyo bozali komona ndenge ezali kotanga boye do yango nde lotoko batiaka na milangi batiaka na babidon pona kopesa population bamesana komela yango bamela na micro ya King Mag roi de magazine boyoka ndenge bakommunike tosaka tozwi masango tosangisi na fufu tosali pati nsima nango totokisi lotoko ebandi obima bon lotoko basala yango eza nete matie basangisaka fufu na masango bon balalisa yango dans quelques jours na tono après basali pati wana masanga ebimi masanga lelo loko esali boye ekoma cher bouteille moko kota 2700 bon na lotoko oyo mutu akokutana na 500 francs nango aza na facilité ya komela lotoko po kozanga mbongo ni impossibilité mutu nyonso azo préféré amela kaka lotoko melaka lotoko soki bazomela bamosusu mbongo eza te wakende kasomba bière amela mbongo eza te agene mpe ezoteka mwa molaka moke 500 francs mais lotoko ezoteka makoka na 700 mais bamelaka soki bazomela ngo bazalaka mpe mayele na kolia soki kolia ezali okozala bien soki ozolia te ozomelaka lotoko wana sante na yo moko obomi sante na yo lokola mpe na République démocratique du Congo boyebi babière na biso ya kitoko tomelaka ekenda sango emata makasi population ebele bakoma koganya na bango temps na lotoko oyo bière traditionnelle kasi eloko mpe ezali susu dangereux ezali awa quantité alcool nde eyebanaka te eza 12% 6 en tout cas tâtonnement ezalaka makasi mais kutuku na Côte d'Ivoire lotoko na Kinshasa yango oyo ndenge toka na bamatanga ndenge na betaka bambunda yango wana bapesanga komba cercueil. Docteur Nieka a expliqué la cause de l'hémorroïde à qui bon la micro ya Josepha Mwanza. Lelo na ville province ya Kinshasa maladie ya hémorroïde ekomi nango hymne national. Et pas ba jeune okoyoka kaka nazobela hémorroïde. Ekomi neti épidémie to pe to bengango pandémie. Yango pe partout ekomi kaka ba docteur tradi ba champion na hémorroïde. Yango tokendaki kokutana na docteur Nieka ya centre hospitalier Nieka po a expliquer na population ba cause ya hémorroïde. Ndenge nini ko se prévenir contre yango pe traitement na yango soki mutu abeli. Pour mutu comprendre que akomi na yango tout d'abord yo moko tala ndenge nini okei toilette tango do sumba opa musaboyo mani makila yobako hémorroïde interne. Inflammation wana ekeisi ko na anis nde obandi mwana makile ozola kisa na papier mouchard na yo soki ou bien papier hygiénique ntango ozo sala sikoyo même par rapport omoni rapport ezandenge ezalaki liboso de société obandi kutala mama likola mutu atali loko ya pamba yeba ke non
eloko moko eza na nzoto na ngai il faut na soigner yango. Mutu na mutu azwa part na ye po ensemble to lutter contre maladie ya hémorroïde po ekomi kobebisa santé ya ba congolais. Boyebela Maître Lei oya mesana ko sala ba spectacle ndenge ko sakana te asala ki lisusu moko kuna na rond-point Ngaba nde Karmita Fatsuma azaki kuna. Na Kinshasa tokomona makambo ya ndenge na ndenge surtout oyo bakino balingaka mingi. Botala mwana mobali oyo batu baza kolanda ye bele kombo na ye Maître Lei. Asalaka ba spectacle ya ndenge na ndenge melelowa na rond-point Ngaba ayindisaki botala ndenge population batemi bamona mutu abimisa mama na nguma oyo alata ye na kingo mabe atika na mabele baluka mususu akotisi mutu ya nguma na kati ya munoko na ye population bagangi balobi azali vrai maître na ndenge kosakana ta asalaka ba mystique ya somo population bamonaki événement balobaki boye Totondi là pour tout le monde action mettre plein en salle à awa. C'était au monde population la mettre plein au monde la TV. Écoutez, tu vas mettre sur mettre plein tout le monde va action belé, ba noka, ba nini doit faut tout le monde appeler akomata si singa. C'était que biso base remplir ba. Oyo toyebi te soki toloba yango nini. Eza komesana na nguma tope ekota nango pe biloko mususu ya mike mais ba spectacle boye ba congolais balelaka yango trop. Présentation ya bakuluna esalamaki kuna na commune ya Bandalungwa. Reportage signé Raïs Moussa pe na commentaire ya Karmita Fatsuma. Musala kitoko oyo la police congolaise azali kosala ezali komona nango na misu. Pour souci na bango ezali basilisa insécurité na etondi mobimba ya République démocratique du Congo surtout mingi awa na capitale na Kinshasa. Mercredi elobi na commune na Bandalungwa commandant Mike a présenté ki bakuluna oyo basemaki désordre makasi na coin oyo bazade kiri ya liboso babengaka bango 9-3 bayo mususu pe babengaka bango HD. Donc bakuluna oyo soki bakititi pembe na maya makelele bakutani na oya commune ya Kitambo désordre oyo esalemaka population bamikangelaka na ndaku bapanzaka biloko ya batu. Donc bao bakoleka makasi bakokotela baninga na commune na bango population nde ba victime yango wana commandant Mike na belema na ye balalelaki bango coussin bakangi bango. Vraiment botala bakuluna oyo soki bokutani na bango na butu lukaka nzela ya kokima po soki bazwi yo mawa plein tellement que batiaki tetites la police balukai pe kosunga bango na mwa bagifle bambata oyo pasi eleki amibebisi kutu na elamba. Botala bandindi garçon mususu botala ndenge aza koniolusa mukongo maboko nyonso basere yango azolela okanisa mutu malamu nzoka nde vrai coulonaire yeso ka kutani na yo akati yo kobika jamais. Tozali na ekiri mibale awa sur place ekiri ya Waleke ezali ekiri ya 9-3 na ekiri ya HD. Les deux ekiri oyo tolala pongi te na secteur na biso awa babundaka mikolo nyonso na ekiri oyo bana Kitambo na lelo ya maya makelele nde lelo talaka na kati ya moi boye ekiri oyo babandi makambo na bango banda kala baye ko terroriser secteur babundi bitumba ndenge tumona wana ba machette to kiti sur terrain de to zui bango oyo ngana koki kubakisa eza boye ba civique omonyo boye to kangi bango plus de 10 fois to tindaka bango na parquet libérera bango bamsu baza wana banda babimi baza na 2 semaines ba bima parquet na yebaka te soki tosala nini tozokanga butu moyo tozokanga somoni biso tozuka kwela ba maya makelele kuna na se bisika tozwa bango po tokanga bango za facilité mais tant tokotinda na parquet ba magistrat bazo libérer bango yango tosenga kaka na mutu agiraka ba magistrat wana atela biso ba situation oyo tozolala te butu moyo tozokanga bana oyo population zo réclamer butu moyo mais biso pe police tosamusa na biso tozokanga bazotika bango susu tokangi tokozongisa bango esika bautaki longonia na bakonzi ya la police na musala bozali kosala
ya kobatela population na biloko na bango ya koluka kosilisa bato ya mabe. Mais la police pe esengi na bakondi soki bakangi bakulu na boye bakei na parquet ebongi bakoma tina suka bazala pini potong bakozonga na quartier bazala réédiqué makambo boye basala lisusu te. Mais oyo ezokoma ezozala penza malamu te, la police bo forcer kaka ekosimba. Francis Adiba azali na posa ya lisungi makasi bino bato mitema malamu mabele malamu ya kolona yangoyo azalaki na kamera ya Rais Musa. Même makomi ya Nzambe ezali ko recommander yango lokola na Matthieu chapitre 25 na verset 36 esika ba recommander mutu ya malamu oyo avandaka na loboko ya Nzambe ya mobali ezali pe mutu oyo asalisaka mutu pe atalaka mutu na tango ya maladi. Botala Francis Abedi mwana mobali oyo azali ko souffrir makasi ndenge bozali komona boye batamboli bautaki Matadi baye na Kinshasa awa na cadre ya transfert. Mais bakomi na Kinshasa awa mbongo nyonso bazalaki nango mpona kosalisa Francis Abedi esili. Basengi bango bakende kaka mboka Inde, mais makoki eza lisusu te po deja lupango bateki bilamba mama deja no se tekama biloko ndaku kutu deja sila kala depuis Matadi. Yango bakomi na Kinshasa awa bazali kolela na bato ya mitema malamu basunga Francis Abedi. Yoka mama ndenge alobi na miko ya King Mag. E bandai kaka lino ezo bouger nga na kalisi eza eloko moko ekoleka nango. Titi ekomi un certain moment na butu mama douleur na lalité. Apese calma na mone bando vimba kabite to kendo hôpital. Pona bando kansa lino ekolongwa yango moko. Ta komi bongo toki hôpital babi to kota radio tant to koti radio abi eza problème à mâchoire eza lino te po abela ape karité. Eza problème à mâchoire. Docteur ameki ko soigner mais esimbi nango ta lobi to kene na clinique universitaire. To na clinique universitaire o ba opérer ye. Nazo senga na bandeko oya mutema malamu bakonzi ya mboka wazana mutema bonzambe basunganga pona kaya mwana oyo. Mama Olive, mama batoto unisaidie na mtoto mimi nateswa mama yangu. Unisaidie na mtoto na ngaika. Unisaidie kama uko nanifuata uko nanisikia mama yangu mama batoto. Wenjo uko natusaidia hapa mkishasa uachilia hata yako Mungu wako uko na wewe bama. Usiniachilie na huyu mtoto nisaidie juu ya mtoto naisha. Naishiwa sina tena kitu mama. Babenga kayo grand prêtre bakumisa kayo grand prêtre osungaka. Tala bilanga ya kitoko ya kolona yangoyo. Francis Abedi azali koluka kaka moyen ya visa moi démarche akende na mboka Inde po azonga normal. Tala beau garçon boye azali ko souffrir pombongo ezali te. Mais mbonga batu mususu parfois pe kenda na ba boîte. Tala bilanga malamu ya kolona Nzambe na likolo ata mutu asandimi yo te. Ye moko mukolo makambu akusunga yo kaka. Pesa passage basunga ngai pona mwana oyo ay bako vivre na banoti wana nde te boucler complètement édition ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango tika bopesa merci na Rais Musa wazaki bongo na sima ya kamera yende abendaki nga bote bo édition betamaki dada na Karmita Fatouma pe na montage tozaki bongo na Dieu merci Mundele Agno Mabengo pe Vini Farce nde bazwaki bongo soin ya kobongosela bino ba élément oyo bolandi kitoko bekasi boyebake Mbutu rubrique na bino bozali bongo kozela ezali toujours kolambama avec impact idéologie et pas moko médaille longo les professeurs des élèves ne bokozwa yango bongo avec force mokolo yalendi kasi botika ngai nazale ngrate na remercier bongo balandi minene ya magazine o na moni bongo Branliki Vata l'international Chic Ngoma pe Sylvie Kanzangu la reine pona kosukisa. Et si tu as mon message, ke kotoyo bapesi biso déjà bokonzi et bon na ngambo babi victoire ese yaki déjà biso na kati tozo siama King Magoyo balobi soin pesa passage